nga pesa bafinga te na belaka fo bafinga nga kaka le travail en collaboration alors moi le loba moko na famille après ce famille na imo biologique et puis bino ba mission ko loba nini ya mo fo na eza passe na komona su Charlie te mutu na nga nenga mukete na komona te na mona ke tosala fierté toi na courage ya kolimbisaka bato toluka ba problème te po liweza bizarre ça n'a pas non courage car à la famille na ba master to linganaka prêt à tiki biso abalaka donc le pays aux le pays yanga le pays atini liweza la dame quand ne ba boucher ko tarati sur ce commis la dame donc viens bon donc choisir te na pesi car courage la famille bato ba ngoli manga bango na pelo nga mukokoli Charlie tiki bana ok so me la masse mi la ville les gars benga bana tira na MPSA yo poko so me la masse ke bimagi luka RTL man tindi la bana mino wa Charlie akufi boutique ya suka tiki bana ngai na rozo akutu so ba pesa mwana mo charge pe o mineval to respect to pesa mwana biso bana la biso bon tout na après micro tout na so na mika eza mutu na ngai ya makambu yo mwana avani mwana Charlie balaka na ngeno papa ngani mwana Charlie balaka na zanga 1000 francs na répétition ba tata ba kufa te ba kanga so ba lera mbongo bongo tata za société te ngala kutena Charlie ya utala nganda ata ngase te mais la bien attends ce qui obéli Charlie abeli le te Charlie sera déjà AVC kala mais sur le bité là en tout cas muta bata ngam ta suka na dilenzita yenda hotala ngasa nga surprise na Charlie na voiture ah si Charlie na resapela mosake émission na ngola suka na moni Charlie yango donc moko na boye eza te pona na boye émission Charlie balaka nene nzoka bisa nga ayo bisa nga adie on nzete so kwea ko se nzete kwea te kaka ko lela mbente te wana ko kwea nzete yango donc ayo bisa nga adie akei donc na choix te mama to négliger qui était abenga mutu moto na kisto boyeki ese chakako na lekele makambo ko chakako ngaka lemona ba corbière mais chakako ngaka lemona ba corbière mais ya mutu alekele makambo alobaki ba sauvera quand même chakako mwana sauvera trop mais la vie ka ba corbière te tala chakako bondi melanga mko imoko kufa makambo yo zalate ngala mona na mboka moyo bemba chauffeur kunde bemekena makolo pour alexa ba ko memate ba yemza kuna mosaka kunda dide nzita meta yeke makolo chakako a aidé trop mais ba ba aidera mingi bongo mukolo ya bango batalela bango te to mona trop donc faut que tu aies poids à comme la makamou sous ce moment balar moko boya la pouvait tchaka Congo a aidé batu ebelé et batu ba aider ebelé ya bango mo ezaka bongo mobuta kunzi a laissé bembe luambo 3 jours mais mo 17 personnes on est mo na kulu na kufi na parajo on mo na mukili ah nati na bembe ça ça va Je suis le seul moutou à faire déplacer Charlie Balaka na Congo à Kenya na pays étranger na Brazzaville senga. Oh ngai na memiye ngai donc na Charlie tokomaki le roi ba mapasa mazai grand frère na âge tokoma ba mi mapasa to participer belé sona na no betelo ba masolo musuzo bananga oseka premier voyage na biso to benga Gaël Ngeso mwana ya Sassou Zomban tokende Brazza assuré biso tokende
tokendaka ya babillet yebika nde ezalaka te tokóma kuna tobenga moto abengisi biso telefone esalaka te ya tomona lokola problème sérieux na vie na Brazza nga na Charlie Balaka mbongo eza te eloko te apa totelema boye eza na banque mo ezalaki na succès na poto po bana bengo Caraïbe volcan tokenda wana epoka touti olubimisa Alex Général papa mabimisi kila mokoso tokomona ba courage na ngaka na yepa DJ wana oseteke baporte parole raso baza Charlie Balaka papi le prince na souna DJ kende ba uto bima to s'appelait playback usana ebisio to vanda bo tangu kaka DJ annoncé que to mata to s'appelait na Charlie to mata bi yeso monanga na bina ngam na sinya ko bina na banda dance bato bandiko ba manga mbongo Charlie temi na kitcha komo ya olukuta mbongo tant on a si dance ya Alex Général ba chekila mokoso na bina kila mokoso to so mbongo tant to zimbongo tellement mutu abengisa biso téléphone elekate ya to bomba o lobi to kozonga kin to lala na hotel ya ba 3000 na Brazza hotel ya ba marque ba kuzu oya mabe pena o pena ke porter ezate baba ndolanga esanga passe Charlie akei to lala bongo lobi nango to keti na kata ba boutique mbongo to zoi to soma mo ba jean ba body to zonga de passage na biso ba fimo ba beleli ngai to ba benga papile pa na tabo na ebi bango oyebi Edi de Noade wa beta pa bozi grande sœur na baba sana lupong na Brazzaville to ba beleli ngai to yet na kiti na taxi to ando sola na bango to beta ba mutu mo bengisa biso mo na Sasu Gaël Ngeso boye botala bo to komi boye le temps to beta curiosité par la biso to meka numéro malamo eleki tango eleki na mbi Gaël sanga papier excusez ngai na kenai point noir rapidement et on mone banda le kate bozabi to wana 20 de France bon c'est la ngana to pese pe place to vandi kande to vandi boy quelques minutes fi avant di boso aba bota voiture wana ezobenga bino to bagasima matriculation présidentielle to epe Gaël habitant en tout cas papi Charlie ndebo excusez nga na kenai voyage moko boye mais comme le bozo nga enveloppe yango to zui enveloppe dans ton enveloppe 2 500 000 de francs CFA. Maman Charlie ebisinga papi dans la vie. Moi ebisanga ce qu'on a eu loba. Habite dans la vie, il faut pas qu'on sous-estime vie à mutu. Na vie il faut avoir un espoir. Zompane maman baninga vanti ndia sa ba vanti abi. Obi ngam na pesa ba bindombe. Vokola yemba iminita mo avant na mo c'est toujours la vie. Habitala to ngato kende tala mo to zui. To baksa des jours na Brazza. Neto vivre danger na Brazza tito zonga. Ayepa na ngai mukolo Charlie longo maison mère. Oye quartier latin. Batu ba yebi. Ezaki na RTNC. Batu ba yebi. Jour ya menace. Tant que wana Charlie aye maison belanga wanga tika na maison mère. Ya longwe akeka quartier latin. À côté sko tamo ba na guerre ba on a fait na biso personnel il veut moni production. Kokota ko papi bako lukanga na mulongo ba mpuku na kokoma ndeke. Et puis to bako lukanga na kindeke na kokoma sombo. Tant na kokoza sombo na komi mbamo nzombo. Tant na koma nzombo boye na kata mai nina le na lengisa. Ngabi Charlie makamno sanga. To kabwani parce que ngana yena ko ta maison mère yena kata quartier la témoin na sala ki amitié trop ezate. Na poko na ngai ko landanga. Abi apporter le foyer ba nga comme na nga kapakala ngonzo. Na ye kapakala ngonzo ni abisinga te kapakala on pa yaza mutabandulu. Kapakala ngonzo za ndeke ya mayele ya zamba mobimba. Nde babenga ka ngembo. Ngembo alianga na munoko asumbaka na munoko. Donc ama yele na kata zamba. Na pesa ngai kombo wana bike kapakala ngonzo d'office. Ngape mbala moko na zikombo ne komi ya ngai. Batoto batanga na internet. Bamona na emploi ka trop kombo ya kapaka na ngodi ya ngembo so na ina lobela mutu na ba ngembo mutu aka bien na batute waza mutu yoza ne bien mais koto abeti mupandi ndeto benga ka ngembo po ngembo le na munoko asuma na munoko aza mutu abutu to amoy to ebaka te donc c'est à dire que yango mukolo ona kangaka kombo wana c'est Charlie Balaka kapaka na ngodi si azaki na hôpital est-ce que on est là Charlie en hôpital
na yeba route nga na benga pour essayer que maman na nga zobela grave na sanga papi na l'hôpital mwana ezate chala côté hôpital babi 4 jours mais wana maman na nga kufa nga mama kufi zompan na benga Charlie le roi côté hôpital lelo lobi na bengi pour essayer mère zobela singa papi en tout cas ba courage kaka nzamba osu osunga lobi na ngo Charlie maman na nga kufi zompan maman na go dans ce temps on va ça mata mukolonga na ke kuna maman na nga lobi nde Charlie kufi lelo n'était ce comprendre mais pas na bango na bandai na kendaki to na kundi maman na to panzi batu na moke pas na bango n'était na ke pas na bango na so na famille na bango ne ba pesi ngai ba message au ba journaliste ba lobby ça ba lobby ni ba lobby ke bango batu ba suis corps en charge ba longola ngona yolo e ko manani na nangali ma isika toye et puis mutana doit les gana TVT il faut ba on va passer ça accord comme t'allais à TV elle yo pas nga oui papi peut ça témoigner pour Charlie Balaga ngai pour la benga bango na yebite baba yeba Charlie wa donc ngai pour nga à part qui porte parole à part aux camarades de Charlie na kota qui peine la famille na comme na na ba titre nyoso membre de famille Charlie naza collègue de Musala donc na kota qui na nyoso naza na voir na binoté na organisation wana na ar na rolonga ndebo to kunda soto longwe ngana ke pa Charlie na olala ta team ko na olugana zongo mais bino bo zonga donc na kota na ba couche nyoso na ebite na bia balo ibongo ça va problème ça te botigana nango ngaba na zongi na ngati na moya lo wa biso tunde to ana mort pour na minute yo yanga na 4 personnes ba na va ensemble ba obeta sur la Charlie o tu ba kosa yo eza Charlie nda akufi etikali ngai chocho mampuya na gimatondo ba obeta sur Charlie yango pour mutu so obeta le to ayanga pour le bon mutu so akufi to ko mara lukuta que je t'avais que boy est Charlie est ba tu es tout nani Charlie le pouvoir malini nda ona bango mais yo liene oh Charlie yanga tonga koma yana nga mosa mutu bandundu Charlie mutu bandundu et puis moi c'est ngai biblo tout Charlie aliaka so bengi déjà ya fond leki na ngai batela nga bandindi leki na ngai batela ngai miku leki na nga batela ba kombo nyoto ya biloko bandu na yo kangwe pa Charlie Balaka zopon et pas Charlie donc c'est-à-dire que ngande na boy naza maître souka on a robeta lisolo Charlie yo ndimi facilement yana mutu mususu te po azo kuva na komona nga tuna ba trésor ba leki na ye abia leki na ngo papier point ça salaki bona bon tona ke pa bango ya leki ya Charlie o simi téléphone Charlie a remettre téléphone pas nga téléphone à Charlie après ça nga pas nga na zui na sali o senga na sala na zone c'est le téléphone ka ngai zomban na yebi via Charlie mobimba Charlie bi vina nga mobimba c'est nga mutu on a tikali le roi li passe à Charlie oh lelo ne na boye oh Charlie bi sile Guinée trésor zalaka na yano papier le point chaque temps et puis le trésor na commissaire journaliste na makasi internet na kozwa code ya ni na Charlie na kopesa mo trésor comme journaliste internet au leka Charlie Balaka très équipe